Mawa bandeko nanga to traverser na 2024 na makambo. To traverser na 2024 bandeko nanga na basango moko ya mawa. Na basango moko ezosala pasi penza na motema. Na basango moko ezolelisa la famille. To traverser 2024 na makambo. Makambo ezotika biso te. Makambo ezo continue kana biso. Place nyonso tokende makambo. Tozongi na gauche makambo. Tozongi na droite makambo. Donc bisika nyonso makambo na makambo. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye na ndeko na biso na comédien na biso ya tongo comédien na biso oyo asepelisaka ibele ya batu, comédien na biso oyo penza ajwaka musala na ye kitoko la famille ye soki akoti sur scène amikotisaka la famille na système moko pas possible wana na kombo surtout ya papa Ibutu mutu na biso ya tongo comédien na biso ya tongo bandeko nanga lelo toye na sango moko ya pasi sango moko ezosala pasi mingi surtout na motema. La famille avant tokota na mwa makambo na biso ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo pena tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala na yo ya kovanda. Zwa penza mai na yo vandaka, mwa kiti na yo vandaka, mwa ba jus na yo, mwa ba sucre na yo vanda omelaka. Kote mosusu soki toya na basango moko ya mawa, toliaka na biso te la famille. Moyen toliaka ezate dans na émission na biso ya lilo tokolia te, mais tokoki na biso komela, to vanda na biso na ba position surtout ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge tokendaka Bible yango moko ezoloba mon peuple périt par manque de connaissances. Yango toujours et encore toyaka toujours na système ya koloba kenon. Chaque jour sur ça l'émission moi ba information na biso en vrac ezala. Information na biso ya liboso to kota na bato ya théâtre ebele ya batu toyebaki kenon Poutine de l'écriture la patronne à Belleville Kandi akendaki na ye na poto akendaki na ye pona ko se détendre pona opemisa nzoto apemisi penza nzoto apemisi penza makanisi na minito to loba Belleville Kandi la patrona aza déjà na Congo na biso asi azongi kana cadre ya bato maboke ye moko la douce to binga ye ka la douce dinana la douce mwasi nzambe azo recruter batu o bazalaka na posa ya kokota pe makambo maboke batu o nyonso to bazalaka na posa ya ko s'incarner pe ya ko jouer kitoko soki peut-être ezalaki rôle et de rêve na yo plutôt ya ko salaka ba théâtre peut-être bando zwa ba opportunité ya ko sala ba théâtre te les moments est là la famille bokoki pe kokota ko intégrer pe groupe ya ye moko dinana la douce soki boza besoin na ba information nyonso kandenge ezalaka bokotaka na page na ye ya Facebook kuna nde message eza na numéro ya téléphone eza nango pour que okota obanda pe kosalaka ba répétition na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga sango na biso ya mawa toza na sango ya mawa
na bato ya maboke toza na sango ya mawa na bandeko na biso oyo bazwaka bateatre. Moto ya liboso oyo toza na ye sango ya mawa eza Sylvie Eseka. Sylvie Eseka autaki kokufela papa na ye akufaki jusqu'à présent nanu bakundi ete matanga eza kaka epai ya ba Sylvie Eseka. Comme d'habitude toye toujours et encore ko présenter ba condoléances na biso na famille Eseka, na famille biologique, famille artistique surtout ya comédienne na biso na kombo ya Sylvie Eseka plutôt. Toye lisusu na sango ya mawa na côté ya papa Ibutu. Côté ya papa Ibutu la famille, mama ya papa Ibutu auti kotika biso. Akufi pe bandeko na nga ndenge na lobaki na ebandeli. Ebele ya batu tokanisaki keno to traverser na biso 2024. Mais basango ya mawa ezolandaka ka biso. Basango kolela ezolandaka ka biso. Don na minute oyo papa Ibutu aza na matanga, Sylvie Eseka aza na matanga, eosala pasi. Pasi penza makasi. Kote mosusu Sylvie akufeli papa, kote mosusu papa Ibutu akufeli mama. Me kokufela ya mama ya papa Ibutu bandeko na nga makambo eza ka ndenge tolobaka na communauté na biso surtout makambo ezangaka te. Makambo ezalaka toujours et encore batu soki mutu azwi problème nde bakendaka penza kolamusana oyo ezalaki ya kolala kala omona batu mosusu batie kolamusango, omona batu mosusu bakomi kobetela yango lisolo, omona batu mosusu bazwi problème wana ekomi ya bango, batu mosusu bakomaka na bango bongo. Avant tokota na mwa makambo après liwa ya mama ya ndeko na biso ya comédien na biso na kombo ya papa Ibutu, na kolingana nu na pesa ba merci na nga surtout na balandi nyonso ya Etoiline Ines TV. Merci beaucoup na bino nyonso bolandaka biso. Merci beaucoup na bino nyonso bozwaka penza ta na bino ya koportaka biso correction, bozwaka penza ta na bino ka ndenge tolobaka ya koyaka kopesa biso ba conseil, kopesa biso ba compliment. En tout cas, que Dieu vous bénisse surtout abondamment, bozala béni surtout na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na madame Judith Diampovisa, grand merci na madame Bijou depuis quelque part, grand merci na madame Linda Boukoulou depuis Sénégal, grand merci na maman Vicky Mbonzo wana na monipe Anna Bonzo, grand merci na bino, grand merci na madame Sheila depuis quelque part, grand merci surtout boza tellement ebele, maman Joséphine, maman Tina, maman Myriam, ba merci na bino, bambote na bino kandenge zalaka, tonton héritier yola, ba merci na bino, tonton JR Zwato, balobi mobala pembe, mobala mbongo, mobali pe ya mbinga na système moko ya tokos. Donc ezalaka bongo, grand merci na bino nyonso bozwaka tan ya kolandaka biso, ata soki na mentionné kombo na yo te, mais yebaka ke non, je suis reconnaissante na ba présence na bino, na ba conseil na bino, je suis tellement reconnaissante na ba partage surtout na bino. Bandeko na nga tobosana te, challenge na biso, toza na challenge na biso, challenge ezo continuer kaka. Challenge na biso pour na bandeko mosusu o ba oyeba te la famille. Challenge na biso eza que prière na biso, mabondeli na biso eza que ti fin ya mois o ya janvier, Etoiline Ines TV a kokisa 18 000 abonnés. Alors tokoki kokisango soki biso na biso tokoki kosungana. Soki réellement to tellement lingaka Etoiline Ines TV ka ndenge belé ya bato balobaka to sepelaka na ndenge olobaka. Soki réellement linga Etoiline Ines TV ozalaka pe na posa omona Etoiline Ines TV akola. En tout cas tokotaka na kosala partage. Tango otalaka wana salaka partage ata na 20 personnes na WhatsApp na yo, 20 personnes pe na Facebook Messenger na yo, to na ba groupe ba Facebook. E kosunga kaka Etoiline Ines TV, e kosunga chaîne ya Etoiline Ines TV,
et okende surtout et encore liboso na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko na nga tozongela makambo ya papa Ibutu. Ka ndenge na bandoloba kokufa mama Ibutu ya mama ya papa Ibutu, bo comprendre la famille ka ndenge ezalaka. Kokufa ya mama ya papa Ibutu eye na makambo ebele. Bandeko na nga toyebi ke na monde ya lelo mutu oyo azalaka parfait azalaka te. Mutu oyo tokoki koloba keno ye asalaka mabe te azalaka pe te. Biso nyonso tozalaka basumuki, biso nyonso tosalaka ka baninga mabe, biso nyonso tozalaka na kote na biso oyo tosalaka kitoko te. Alors yango na ye kosenga na bino bandeko na nga bo tenir rigueur te na ndeko na biso to comédien na biso papa Ibutu. Eza na bato ebele ti lelo bazalaka toujours na bakanda. Kanda dans quel sens? Bakanda na bango kandenge bamunaka papa Ibutu azalaka soki na kati ya bacomédien mwa makambo eza ebele ya bato kandenge baoloba omonaka papa Ibutu ye wana ake lobi. Omona papa Ibutu ye wana ebele ya bato kutu babanda na koloba keno e papa Ibutu se comporter neti mwasi mobala se comportaka boye te. Mobala azalaka ata soki makambo eza ya ndenge nini ovandi na yo kimia. Basi nde bazalaka bachaku mwa makambo muke omoni mwasi albimi, mwa makambo muke omoni mwasi albimi. Sikoyo na kokufa to na matanga ya papa Ibutu bato ebele bakomi koloba ye azalaka mutu moko azalaka munoko alobaka mingi sikoyo ye moko alela mama na ye bakomedia bakende te. Bandeko na nga eosala pasi. Ta na mona ki ce genre de commentaire esala kinga pasi. Kokufela esalaka pasi. Eza na mutu moko te oyo asuetaka papa na ye akufa, mama na ye akufa, ndeko na ye akufa. Eza na mutu moko te. Mais ka ndenge na lobaka liwa eyaka eyebisaka mutu te keno lelo nazo ya epa na bino oyebisa yo te. Eyaka nango paske il faut eya. Wana penze ezalaka makambo ya liwa. Soki mutu akufeli normalement mutu tango akufeli la famille biso musala na biso il faut ezala keno toya ko encourager ndeko na biso. Toya kolela na ndeko na biso, toya ko soutenir moralement surtout ndeko na biso. Toya te keno parce que ye alobaki boye, parce que ye azongaki boye, parce que ye asalaki boye. Tango akokufela nde place to kozwa ye. Mosusu bandeko na nga to bosanaka mabe o bandeko na biso basalela biso. To bosanaka yango. To bosanaka yango bandeko na nga toza batu. Nalobaka na nga chaque jour toza batu bandeko na ngai. Mosusu to bosanaka. Ekozala bien mingi penza makasi, la famille. S'il vous plaît, bino bozana kanda ke non papa Ibutu ya lekisaka. Papa Ibutu ya ye azaka mutu moko lekisaka kolekisa nde kolekisa. Bandeko na nga. Mosusu nga nalobaka na nga peut-être soki tomonaka ye na ba émission mosusu ozo ya akoti émission alobi biloba lobaka ndenge alobaka. Mosusu ezalaka mpona kosepelisa bato bato baseka. Mosusu azalaka besoin peut-être na attention bato bapesa ye attention. O na anglais balobaka attention. Ka ndenge ezalaka. Peut-être azalaka na posa bato bapesa ye attention ba sentir que non papa Ibutu pe aza. Eza na bato mosusu balukaka pe popularité par force. Yango bomo na bato mosusu bakomi na bango bifinga muke ya koti ya fingi pona nini azoluka na popularité. Peut-être na banzela nyonso normal azokende aomona ke popularité ezokota te. Alors bato mosusu bakomi ko préférer na ye aye afingi bato pour que bato ba sentir que ye pe aza. Mosusu ezalaka na ye na nzela bongo. Peut-être amoni ke a jouer ba film mais popularité na ye eza penza ya makasi te. Yango aye penza ko préférer na ye ke non comme ça nga pe na minute oyo bato ba banda pe ko talaka nga bato ba sentir pe nga pe ba sentir ke non papa Ibutu pe a existaka. Alors bo tenir rigueur ye te bandeko na nga. Toyebi ke abetisa bato ebele mabaku. La famille.
mais situation oyo ka ndenge na lobaka eza na ba situation mosusu oyo peut-être okoboya na okokende soki eza situation neti ya feti peut-être moto asalaki yo mabe sikoyo organiser feti aye koinvite yo lobi na okende na nga te parce que asalaki nga mabe mais ba situation to ba circonstance neti ya boye ya matanga ezalaka ba situation moko to ba circonstance moko bandeko na nga tolinga te il faut kaka tokende to soutenir ndeko na biso il faut kaka tokende tozalaka na ye la famille totia nanu bakanda na biso mwa mopanzi ka ndenge etwali Nestv alobaka toza bana nzambe toza bana nzambe tant tokota na 2024 oyo ezoya deja na makambo ebele ya kitoko mais soki biso tobando kokangaka bakanda na biso na motema la famille donc toitia deja na motu keno ekosunga biso te ekobando ozongisaka biso ka nsima ole tokendaka liboso tokomi kozonga na biso nsima ole tokendaka liboso tokomi kozonga nsima. Pourquoi? Parce que totambola na bakanda. Pourquoi? Parce que toza ya kosilikela bato mosusu. Papa Ibutu abetisa bino mabaku me totala aza na douleur moko makasi kokufela mama bandeko na nga ezalaka eloko facile te. Kokufela mama bandeko na nga ba o bakufela deja ba mama bayebi douleur ya ono oloba. Ezalaka ata soki osi okola, ata soki ozalaki na yo na ndako ya libala, même mama na ya akufi. Bandeko na nga ezalaka toujours vide moko etikalaka na motema ezwaka des années. Bato mosusu bakendaka nango ti 20 ans, bato mosusu ti 30 ans. Omonaka mutu avanda lobi soki mama na nga azalaki esalaka pasi. Yango comme d'habitude Etoile Nines TV aye ko présenter ba condoléances na ye na famille ya papa Ibutu, famille na ye biologique, famille na ye artistique, to présenter ba condoléances na biso to yebike na moment oyo eza moment moko très difficile pour na bandeko na biso ya ba comédien, pour na famille surtout mobimba ya papa Ibutu, ba condoléances na biso vraiment prière na biso ezaki nzambe apesa famille mobimba makasi ya ko surmonter surtout étape oyo nzambe alola azala wana pe pona ko consoler bino nzambe akonsolaka bino nzambe alola apesa bino pe makasi surtout parce que biso tokoki koloba ba parole nyonso to ba mo nyonso ya mokili mais kande na lobaka mutu oyo azalaka vraiment na pouvoir ya ko consoler mutu ezalaka nzambe ye moko nde azalaka na ba capacité wana azalaka na ba courage wana ya koyaka surtout ko consoler bato biso bato mokili tokoki na biso koloba mais mutu oyo ayaka ko soulager ba pota nyonso ya motema ezalaka nzambe. Yango na lobaka toujours et encore vanité de vanité la famille tout est vanité. Na monde ya lelo ata soki lelo komi na ba millions, lelo komi na mituka, lelo komi na boye la famille je vous dis oye baka keno vanité de vanité tout est vanité. Lelo to lobi Zambia koki ko benganga. Zambia koki ko tunanga. Zambia koki koloba ya yo c'est fini, il faut oya kopemisa nzoto na yo. Siko tango Zambia ko benga, est-ce que na kozala prêt ya kokende to na obando mitu na ba question ebele ke Nzambe fona kende to na kende te. Alors yango ezalaka toujours bien bandeko nanga ndenge ozo vivre na se ya moi yebaka ndenge nini ya kotambola yebaka ndenge nini place nini plutôt ya kotiaka makolo na yo na système moko ya bien donc tala penza ke non place mosusu batiaka makolo te place mosusu batiaka makolo yango vie ekendaka bongo yango vie la famille etambolaka pe bongo to vivraka na ignorance te to vivraka surtout na ignorance te la famille toza bapaya na se ya moi olinga te ata lelo soki oboyiki nga penza naza mopaya te mama oza na yo ka mopaya na se ya moi biso nyonso toza bapaya donc bacompte rendu na biso tokopesa yango epai ya Nzambe un jour malamu nyonso osala yebake bacompte rendu na yo epai ya Nzambe babe nyonso osala na se ya moi bacompte rendu nyonso ekozala kaka
epai ya nzambe bandeko na nga na système moko ya kitoko. Tosengi surtout na molimo ya mama ya papa Ibutu et se reposer na kimia. Toyebi ke na moment oyo eza temps na ye, eza moment na ye o nzambe ye moko a préféré que non azongisa molimo ka ndenge ezalaka. Alors yango toye kaka koyebisa molimo na ye epema na kimia. Mission na ye na se ya moi esili to musala na ye na se ya moi esili ka ndenge ya biso nyonso un jour ekosilaka. Donc ya ye pour le moment esili. Courage surtout na papa Ibutu, courage. Vie ezalaka bongo, donc tobotamaka et puis après quelque temps omonaka ba parents bakufi mosusu mutu nani akufi, donc wana penza nde ezalaka réalité ya vie hein. Donc vie eyaka nangoka na makambo ebele lelo bolamuki na bino bien bo seka lobi kuna makambo changer, donc vie ekendaka nangoka boye. Bandeko na ngai yango kaka na ningaki na partager na bino hein, la famille kandenge na lubaki na émission na nga na émission na biso. Bandeko na nga botiela papa Ibutu rigueur te s'il vous plaît. Ata soki azalaka mutu moko alobaka na ye, mais na minute oyo azana matanga, azana douleur ya makasi. Alors totika biloko wana to soutenir ye surtout na ba moment oyo. Ata soki bozaki na bakanda bobando solisa papa Ibutu te, mais na minute oyo to la kisaka bolingo, l'union surtout fait la force na système moko ya kitoko. Bandeko nanga yango ya muke kaka na lingaki na partager na bino mwa information oyo sango ya mawa ya papa Ibutu. Tokomi na biso na suka penza ya partage na biso, mais avant tokoma na penza na suka na ningi na tuna, est-ce que osala ki partage? Est-ce que otiaki commentaire na yo? Est-ce que otiaki j'aime na yo? Makamnyonso est-ce que otiaki? Mais soki otiaki te, Étoile Nines TV a osenga na yo na système moko ya bien. Sala yango bandeko nanga na bolingo nyonso, Nzambe pe akopambola bino. Tokomi na suka la famille. Bye bye et à la